Correcteur News TV, Awande correction, il y a ba news tout. Donc Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV pour avoir toutes les informations crédibles et fiables. Correcteur News avec Yemoko Rachou. Rachou, la caramel, check. Tanzanie, rien à dire, tu éviter tout le vanini, ou garder toujours la bonne relation. Au Rolobelara, un président junior à Lobi, au Rolobelara Rafali, ou bien au Kwandi Mamouno Rolobi, c'est fini. Donc voilà ma question, c'est ça, merci beaucoup. Toujours troisième question, une sœur, voilà, la sœur est là. C'est bon? Ouais, bonjour. Journaliste Mavip international. C'était à Kanda question dans les Aliboé. Tu n'es pas capable télévision. Mais tu n'es pas capable de sur place. Tu es comme on dit qu'il y a Congo TV. Et l'Enga Congo TV, une émission qui va proposer celle qui était à Kanda qui sera transférée dans la prison Makala. Mais ton monde, le sous car l'Enga Congo, le lobby que on a un message à ce pour retenir toujours au recours. Mais les gens disent que grâce à l'Enga Congo télévision, l'État a été arrêté. Est-ce que Monterne et l'Enga Congo télévision, il fallait zapper place que pour là, on a fini la salité. Et ça dit complice il y a l'Enga Congo télévision ou bien Yomoko Yebaki Mambouandé pour ça. Merci. Merci beaucoup. Je pense qu'il va répondre et puis on poursuit. À répondre, c'est bon. Première question, tu n'es pas papa junior. Non, c'est un journaliste, tu comprends ça, la question pour gagner temps. Question est-ce que Fali a betio 12, Osaka na Fali, to commune à Gaulois. Merci beaucoup. Naebaki question oyo ekozanga te ekoya. Mais nako sepela na question oyo ba moment o nako zongela siko be mission na ngamoko en personne. Wana nde sikoyo bokoyoka nini o nako loba pona likambu yango. Ngai makambu ya ba 12 to ya ba 13 to ya ba 14 nayebi yango ndenge lekelaka te. Bino nde peut-être batu bozoye ba ndenge ni likambu yango elekelaka. Ngana mona ki yango kaka eza accident musala. Pona ngai mwa muke na koloba yango wana mais nazo réfléchir sur yango nde na mikoleko ya tokozanga te ka kopesa ba réponse ta internet. Negoyam ça tourne deux questions, clarté qui t'a trahi, ce que kotanga kombo na ye et puis réponse il a fallu pour je pense qu'il a répondu. Voilà. Oui. Combo artiste ou à trahir yo si c'est important. Merci beaucoup. Combo ya artiste oyo a trahir ngai télévision za na makambo ebele. Mutu na mutu lelo azana noko na ye avocat, azana noko na ye magistrat. Ndenge bo kende kuna nde babanda ko sambisela yo moko bando comprendre ka makambo ni ezo lekela awa. Na boyi na tanga combo ya mutu wana na télévision pour créer nga ba problème. Komelanga na WhatsApp nga pe na komelo combo na ye. Po yo koma mayele na ye. Ozolanda azapende kona biso peka parmi ba groupe minene ya mboka mais na ko senga okomelanga na WhatsApp so okomelinga na ko tindelo pe na photo na ye ezala sans problème parce que nazape mutu te ate mona koma lokwa na bela mutu me batu pe bateyinga mingi même na babo kilo ba yaki na ndaku bateyinga balobi chanze pe mukie nde na baki lelo moi olembe seke ezali. Merci, c'est on a fait ma vie puis à tout il a fallu répondre cette relation on a fallu. Na Tanzanie. Merci site combo. Meilleur veut ba solution yam nzamba pambola yo. Na zomona naza mwana mobali na yebi expérience à vie. Ngai na boloko fali pupa na Tanzanie bongo te. Ngai na boloko fali pupa na Tanzanie bongo te. Eza moko ya expérience ya vie photo yeba yango. To mona pe batu ebele na kati ya famille ba kufeli être cher. Mais mutu abosana ko lia fufuti lelo na famille azate. Ozolanda to supporter côté wana ce sont des réalités tant que tozo kola tant que tozo vivre na mokili photo eba ba réalité ni to okuta nango na vie même nga moko na kufela pe batu na bane ko linga mingi na kepe na zumwa ko ina meli na kepe na zumwa bière na meli eza ba biloko eza normal na vie to sala betide moko na ndenga mabete. Merci ndeko yam sinzama pambola yo. Oui, Mavimpi télévision Elengia Congo et Saliba Kangangai. Elengia Congo et Saliba Kangangai te. Grand frère Kulutu Nabiso Bubuli Yondela
aza kulutu oyo adieba ngai penza bien te azwa pe te ya kotala ngai te aye comprendre nga na retard ke muto na ko utiliser même na ba publicité ya société na ngai muto na koko liane na koko melana ye aza mutu munene na mokili tozana bata ba sorti ebele nga na mona mutu aza colonel mais soko tali nzoto no toka soko bete deku akwei mais tango acheka téléphone na lito iba jipe kitio moko banimbango c'est-à-dire biso balite ya kanda tozaka tango toyaga place toza lokola tina te mais tango mutu akoya ko comprendre nde na moment na ko pesa ba valeur we bongi na yo elengi ya Congo na banda ko travailler na bango lelo te na expliquer bien boyeba so koti na kati elenga Congo o mona ba vidéo na ngeze ya ba 8 ans passés ba 6 ans passés ba 5 ans passés et dans ba site ebele même si on a la voix du peuple au monde yango nazana ba vidéo ebele parce que naza produit na bango c'est-à-dire na mabe na nga na malamu na ngai site wana eza mieux placé ya ko protéger ngai mukolo site wana eza très simbele nga pro alobaka te abatama na sima caméra na mukolo te aloba mais loko esepeli singa pa ndeko wana tali ba sacrifice na sala na site na ye ndeko ngai ne naza boye naza na kingasani ya suka na baneko kende ko tourner na batu na bandal na ma campagne soki na komi kuna na sisi ko tourner ba pesa ngaka lipa mwamba na mai pona zala o naza lelo na supporter ba punition ebele na supporter ba passe ebele elengi ya Congo ako conduire nga na erreur te eza façon na nga na sala ka musala mutu mususu azoloba keze elengi ya Congo po eleke na chaîne na yete soki eleke na chaîne ene muta gagner ba vie wana alingaka tenir mo wana te oko remarquer ba actualité nyonso eleka na mboka ya mitakalisation ya ba problème mabala ya ba problème ba comédien to loba yango na ba site nyonso soko moni liso za d'accord nanga te na makambo na loba supprimer ba vidéo nyonso ya ba 5 ans ya ba 3 ans ya ba 4 ans passés c'est-à-dire elengi ya Congo akangisi ngai te eza musala na ngai nde elengi ya Congo tanga moni ba bwaki nga na podium elengi ya Congo atali te muto bakoko bwaka yebo ete na se eza piscine to eza lisiba Bethesda tokende koyoka problème yango ezalaki ndenge nini nde na expliquaki na elengi ya Congo aza na problème te même yo pe mukolo koya okotuna nga ba question moko polémique ozomona lelo kokosela elengi ya Congo te lobi pe kozala yo mais tomonaki Tracy Mbelenga telemaki pa lobaki pona kokanisa ba bien fait ya ndeko na ye artiste et comédien lité ya kanda ayebi place to wuti ayebi place to bandi ngai eza na ba site ebele ya minene bozana ngo na mboko yo bayebi place nga na lalaka te mais kombo na nga etongisi bango ba mapangu kombo na nga etongisi bango ba ndaku mais bayebi esika nga na lalaka te bayebi esika na vandaka te ozolanda c'est-à-dire internet nyonso eza mieux placé ko soutenir ngai po nga pe na soutenaka bango merci beaucoup nzamba pambola elengi ya Congo. Merci, Tozi question mon koto. Attendez un peu, toke na mon ordre. Moi c'est Patrick Nassibuchi d'Orange. André Boubou TV. Question langue ezali gote ya kanda. Question langue ezali totally Boubou totally Yuri l'interview nae. Totally Yuri l'interview nae atelemeli fali makasi atelemi bulu ya makasi na ndenge bakangisa ki na prison. Et comme il y a un niveau qui est sur la photo de Makofi, relation il y a un Yuri, c'est un photo. C'est bon, tu dis de Kokuna. Le bagarre m'a cassé tout gagné temps. Christian. DKM Flash TV. Oui. La question est pour la pasteur de Kanda. Parce que tout le monde a été repoussé, la concert a fallu Poupa. Mais tout le monde a été est-ce que Azalaki invité na concert Wana to ayaki yemokoka par plaisir en tant que warrior ou comment? Parce que tout le monde, même petit Fali, Azalaki na podium, babini pe na Fali Poupa, pourquoi il est comédien ou pas c'est Sarabiso, Azala repoussé bongo. Donc question est-ce que Azalaki invité na concert Wana ou pas? Merci, on prend la sœur. Bonjour, Ité Akanda. Bonjour. Premièrement, je rends grâce à Nzambe parce que na moni obimi. Merci. Yami balé na lingina yeba.
na ba Kombo na animateur. Kombo nanga Rosta ya Mulunge TV. Na lingi na yeba na ba propos tout oyo tenir siko na conférence et na ba dur tout oleka ki na télé to yokaki envers Boubou Yondela. Na ndenge na yo moko zo mona ke nyuso zalaka na raison. Wana question nanga. Yami baleza que na ndenge bozalaka na Fali parce que biso ato mona ka que Fali a kipaki ote a demandé que même pas makambu na tout. Na ndenge a huis clos. La ligne na yeba siko même ata coup de fil ozwa quitter na moralement pour ayeba vraiment position donc ozaki kuna na kati ya maison d'arrêt. Merci beaucoup. Tous ba basi, tous c'est. Tous à répondre ce matin, tous Moussous. Bonjour presse, bonjour Lité Yakanda. Bonjour maman. Question nanga ezabo. C'est ça combo. C'est Ivana Chanda, est-ce qu'à mon télévision? Mutuna nanga ezabo et pasteur Lité Yakanda. Toza parmi bat oyo to moni ndenge to sala carrière na yo. Et ndenge obandaki depuis olongwaki et pas pasteur na biso de la foi. Ouais. Façon ozaki même ko sala ou bien ko jouer na ba comédie na yo ndenge osala ka tant qualité Yakanda. Et na ndenge lelo yo makambo eye. Parce que toko wanga nango te makambo eye. Parce que tango bandaka ba soutien oyo makasi oyo eza lelo ezalaka te. Ndenge yo moko utobeta lisolo ya lipa na mwamba. Et lelo eza shawarma eza sulipa na mwamba te. Est-ce que bande ko na yo ba comédien par hasard kaka boye bala muki ba ina yo ou bien au changer pe bizali façon zaki na bango et lelo ndeko ko ba protection au changer bizali l'envers bango yango nde et pousser bango ba isoler yo. Réponse était pas naïve. Merci beaucoup. Je pense que tous ont une réponse bon tous sur 4 personnes. Relation na Yuri Kalenga ndeko Patrick Atuna ki po Kaneli Fali na Bouboul na Poto. Merci beaucoup. Na répondre pour la relation na Yuri Kalenga. Oyo aza boxer, asalaka pe fierté ya mboka na niveau ya musala na ya box. Ndenge mutuna mutaza na titre pe fonction na ye. Ngai naza artiste comédien fonction na ngai. Tomonaka soki mutu azobala na mariage modérateur azoloba papa lingaka bale mingi. Papa lingaka musique mingi. Papa lingaka sport mingi. Ngai pe naza na ba fan ebele, même na ba famille politique, même na ba boxeur, même na ba joueur, naza na ba fan ebele. Naza na ba fan même ya ba combattant, aza combattant mais aza fan na ngai. Aza boxeur, aza fan na ngai. Yuri avandaka na poto, nga na vandaka awa. Ndenge ka bino bobetaka masolo na ye, ndenge pe na betaka masolo na ye. Toyebani kaka na musika lokola ndenge totalaka bango ndenge pa talaka ngai. C'est-à-dire ngana Yuri Kalenga toza na relation moko te, nazo reconnaître kaka lokola mwana mboka na mboka Congo. Makambo ya fingaki, makambo ya lobaki. Naza na ba fan ebele moko na moko a réagir na ndenge na ye. Na boketu pa lobaki. Na ebite so botalaki yango. Boketu pa silika kitango yoki bakangi Lité Yakanda. C'est-à-dire mutu na mutu a s'exprimer ki na ndenge na ye. Mususu tanga yoki bakangi Lité Yakanda afukami ya bondeli. Mususu tanga yoki bakangi Lité Yakanda akoti na ba publication a publier. Mususu akoki pe ko supporter yango te alobi ngana bino to ko sila na lelo. Nde moni ba réaction na ye ngana Yuri toza na relation moko te totala na kana musika. Merci. Oui, effectivement, Muto Bazobenga, merci ndeko Christian. Muto Bazobenga, bandeko s'il vous plaît. S'il vous plaît, to sa musala bandeko. Bokomi ko bebisa. Merci. Muto déjà Bazobenga Warion a commis na invitation ya libela na libela. Et si ka yoki ete artiste na yazo prester akozanga te ko ya place wana pona ko soutenir artiste na ye. Côté wana na ko simba yango penza ebele belé te parce que y a des questions où ezo créer lisusu ba polémique ba tiraillement ndenge na lobaki ete y a des questions où tokolobango na be mission en privé pona ko pesa éclaircissement na likambo yango. Parce que semaine tozo banda eza déjà semaine tozo démarrer musala. Merci beaucoup. Merci ndeko atunaki soki nazwi ata appel moko ya Fali te
Bappel ezalaki tellement ebelé, téléphone ezalaki sous na maboko na ngai te. Po mokangami bapesaka ye téléphone te. Téléphone nazwaki yango lobi nazaka toujours na kati ya ko vérifier. Bappel manqué soki na moni na ko rappeler bato nyonso babengaki ngai. Merci beaucoup. Nathalie, ba comédien oyo ba trayaki oyo izaka pamba boito, il y avait un problème oyo trahison moko songo. Merci beaucoup. Comédien oyo a trahir ngai na koti na vie privée na yete, na koti pe na makanisi na yete pona yeba eloko nini oyo esali po ye a trahir ngai. Yango nazo pesa conseil boyi. Bayembi to pe bakulutu bazolo babwe mokila tour à tour. Lelo ya yo lobi ya moninga. Tant to kendaka na ba place ya ba feto lobaka soki moninga azui sepela. Ndengo ko sepela na lipambo lialité ya kanda ndenge pe nzambe akopambola yo lobi. Ngai na ndimaka te. Kena koko zala o naza lelo. Ngana yebaka ke naza accompagnateur, naza ko accompagner pasteur de la foi po ya koma na succès. Na se limiter aka na se limiter. Na yebi ke vi na ngeza ko accompagner mosala nzambo yo. Nzamba ko pambola nga d'une manière ndeto lobaka d'une autre. Nzamba yebaki ndenge ni akopambola ngai. Mais si bitima kaka ninga na bande ko soutenir ye. Pona sepela kino na lipamboli na ye. Parce que c'est mon papa, c'est mon vieux. O to beti na yeba rompwenga ba makolotine Gilles. To katisa na yeba maya Sainte-Thérèse na ba boatu na ba 20h na ba 21h. Nga na yeba ka na sa ko accompagner succès bongi na ye. Lokolo na bande ko soutenir pasteur de la foi kitoko na bolingo wana ndo moni lelo nzamba futi ngai. Ngai naza na problème ite na ba artiste comédien. Comédien nyonso aza ndeko na ngai. Même papa Rabi aza pembe na ngata on a bandi théâtre na bande ko yeba ko lobatin. C'est mon papa oh soki lelo nazo leka na be mission nazo s'exprimer boy. Yepe ayeda ngai. Azo yebisanga koto balobaka boy. Koto balobaka boy ete. Na ko kamwa makasi soki lelo ba comédien baza na jalousie to pe baza na kanda ya succès na ngai. Eloko ko kamwisanga makasi yango wana. Ozalaka pe na succès sila yo. Nzamba ko osala ke succès na yo ezonga. Mokileza mokila tour à tour. Ngai naza na problème tena ba comédien, tuna ba président Elombe, tuna ba président Masumu, tuna ANTPC Mobimba. Tant na kutana kana bango yaya za yaya, leki aza leki parce que bazoki bango président Masumu yeboka s'impliquer kité. To eza pona kaka ata mususu kena lokola chaka ko ngazaki pembe na yo poza na situation mususu. Et deuxième question eza boy. L'ité ya kanda je crois oza muto ata mususu pe oyeba libuguli ata mususu na kombo ata mususu approchaka des prêtres. Leo tozo mona batebe bazolonga pembe na fali lutu na ngaki pena za wana lobaka edi badia te loko bolesa fali muko eza ko sanzango. Ta mususu na sima ya bubuli yondela ezalaki na meno amoko te ezalaki na sima ya arrestation na yo. Question nanga musu yango wana. Merci merci. Donc Agneta s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, donc il y a une logique normale. S'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. À répondre de évoluer dans nous. Donc cette vidéo il y a 2 heures du temps, s'il vous plaît. Toyokana. À répondre, s'il vous plaît, s'il vous plaît. À répondre à la question, à question à Kevin, après aussi c'est la question à Ken Piana. La question à Kevin, après aussi c'est la question à Ken Piana. Bandé à Kevin, à Tunio, on remercie à NTPC en général pour la Nini. Et puis est-ce que maintenant Rezaki, Nassima Makambo, dépôt, Milia Fali, moi ma voix. Merci beaucoup, Ndeko Ken Piana. Kevin même. Ah, Tobana Kevin, hein. Bon, Kevin, question Touni, eza très kitoko, eza très capital. Ngai naza membre na NTPC. Et pas ya président Masumu. Na sadera, nenge mouton sa kenda ko sadere na ba norme o esengeli kombo na ngai ezali kuna na kati ya association. Naza mieux placé ya ko remercier association bisika nyonso na kokende. Merci na APC na musala bosalaki ko soutenir artiste. Eza facilité to mona pe ba artiste belé bazwa ba problème na ba famille
akufeli mwana akufeli ndeko batinda ata secrétaire ya pamba ote mais nga batindelaki nga secrétaire permanent oxygène oyo azalaki na ngai permanent na cachot chaque jour pe kino na prison ya Makala wana baza batu oyo ya koremercie na kati ya motema po na biso bacomédie baza ebele mais mama na biso papa na biso libumu na biso esika nyonso bacomédie tovandaka eza ANTPC bacomédie bakoko boya yo mais soki ANTPC boyo te yeba ko saka mwana na kati ya ndako problème ekoko ya bacomédie ata bayete ANTPC ako s'imposer tant que yo za membre na kati ya association ya ngwana Monique secrétaire azaki wana tangu secrétaire aza wana papa oxygène aza ko représenter gouvernement mobimba ya ANTPC merci ndeko Kevin abanzo yoki na remercier bango déjà na oyoko soka langage na ngai te naza reconnaissant na ANTPC po batindaki pe na contribution na bango enveloppe ya ANTPC elandaki ngai pe wana merci na ANTPC mobimba nzamba pambola bino comédien mususu akoko négliger nga mais ANTPC akoko négliger nga te tant que membre Sokoda pe akoko négliger nga te tant que membre na kati ya Sokoda merci beaucoup merci ndeko Ken Piana makambu ya Venjora nazoyo kangoka na ba telefoni nazoyo kangoka na epa batu la main noire la besoin pona main noire ngana zaka na ngana problème na mutu te soko chela kinga main noire a etalio na vina yo ngai nazalaka na football moko te na kumisaka naza mwana mboka bale nyonso eze ya ngai nazalaka na parti politique moko te nyonso eze ya ngai tant que mwana mboka nayebi na ngana likamu na ngai main noire ata moko na kati ezate ngai na conscience na ngai po naza na ngana problème na mutu te bongo main noire ngo uta wapi oya cheki main noire ye na nzambe na ye oya kotela ki ngai ki mutema mabe akota ki nsoki ye na nzambe na ye bino moko bomoni nde bandeko baye ko se présenter elobi nango Keni na confirmer nzambe no za makala po ba Keni baza baleki ozomona oh ba Keni baza baleki ba Keni baza baleki merci dala na mandefu na Keni tiko za leki voilà tu as gagné ta pour la Kisinjora je pense que vous avez répondu pour la Kisinjora bon Venjora nalandela makamu na yo po bino pe bolandela ki yangai nazonga natala lisuba video bien nazana numéro avec Bouboul tozo komana air nyonso ye pazo bipenga nga pe nazo bipe tozo solola na robenga vie na yeba ndenge ni tokoko sala lisusu pona Venjora tosengele bolimbisi kulutu tozaba na mboka talaka neti ngalite ya kanda batu babane ko s'attendre que lité alelo azoya ko panza azoya ko loba mabe mais na lobi tozaba na mboka nyonso to tchana se ya Denis pe merci na yo nengo soutenir kingai te bilamba na ngai eza sacré soki bango batu basombelaki ngai yango nga moko mutu nasombaki bilamba na nga moko mutu na consacraki yango yango wana amona batu batiaka polémique eza ba cameraman boli botia polémique na Denis Les bon tolokana s'il vous plaît eza conférence de presse to respecter logique ya conférence de presse s'il vous plaît to respecter logique ya conférence de presse oyebi mbunda soki ekomi elengi ezokende na kotoboka auti prison to cité awa merci na bandeko nyonso ya presse déjà semaine prochaine ndeko ya kanda azobanda ba émission s'il vous plaît déjà parti la semaine prochaine pasteur Lité Akanda azobanda ba émission bobenga ye bo se fixer ba rendez-vous ba question etikali akoyanolango na conférence de presse il vous dit merci
Peut-être que l'interview est après awa. Merci na bande konyonso ba yanola ki présent. Merci. Faut qu'on s'arrête en bongo, mais bongo va tomber là yo. On a bimé senga batu batelema, batu batelemité. Batelema chez Coco. Betela honorable chez Coco Maboko. Okutana kina chez Coco. C'est bon? Na umelaki na prison ezalaki ba réalité ya batu na ngai bazalaki mwa kidi ba muke bayebaki te qualité ya quand bande ko kasa lokwa ba base qualité ya créer ba base na ye pour ça moko base c'est na ngai sikoyo retard wana tant kuna ba lancer qualité ya futa $5,000 batunanga bazaki na mwa retard tango baye koyoka eza pene ya solo lité ya koti boloko ndo moni intervention esalami plus vite que possible lelo naza libanda po nazaki na problème na mutu te ezaka ba réalité musala nde tosaka musala grand frère a comprendre ki ngande mabe ozo comprendre olazo yango na 3e degré grand frère azwaki yango na 3e degré ndo moni e komisinga place o esengela ke komisa ngai nga nazala nga artiste et comédien na koza na problème na mutu te po batu batala nge belé ozo comprendre ba place musuto kendaka oyebite na kanela kona luka kona nenga mabe na ko linga tena za ba problème na batu pona yamba ka téléphone batu ndenge na ndenge lelo na so grâce na so yamba ba appel à monde entier mokili mobimba c'est-à-dire na yebi ndenge nini ya ko gérer batu même ko swana na nzela to swana ka te na mutuka to swana ka te po soko bandika ko swana mutako yebiso artiste na yope lité akando totala na ba télévision bon ba conseil pe sa biso yo moko zo swana na nzela lokola mwasi bepona nini et ça la kitoko c'est mon problème mon kezali ke netinga na zwa chance aux anou mukolongo na butu après avoir okuta na accident wana formation to zwa ki vraiment na source ozo ki mo epakola mo muke papa na so bulu kara na butu ngo maintenant comme on attend boke c'est émission de démarrage mo te sikano zaki na moi contradiction entre yo moko te omoni makambo soke lekela ki boete ve pa ningaka yeba grandeur nanga ite ve kulutu nanga bubuli yondela aningaka yeba pe grandeur nanga te papa je suis héros national vie aza homme d'affaires mais ngana aza leader d'opinion faut kabola ka bien vie aza homme d'affaires patron ya société moko songolo pakala mais ngana aza leader d'opinion c'est-à-dire soko toucher leader d'opinion ça ko toucher mboka mobimba ozomona naza mutu abatu ozomona c'est-à-dire oyeleka ke seleka ki wana za vie na ngai aza kulutu na ngai ozomona merci na bande ko nyosu ya presse ninga bozaki mobiliser parce que vie pas bande ko yeba te singa ki bino boya po bo informer vie via comprendre que vie wana leki na yo akoko zale siko yo te vie pas surtout ki na yeba gite mwana ngoto balobaka belaka mutu na télévision ne yeyo telité ya fois à la libanda ndo moni basé na misika pongani na zaboy soki bokangi nga na zelaka te famille ko bimisanga tant famille ba na baki bozonga na ndako bovanda bato bachenga na boloko bazaba yaya nanga bazaba papa nanga bazaba mama nanga bango moko bakosala kena bimali libanda suka nango babimisinga te suka nango basanzinga te merci question suka Correcteur News TV, Awande correction, il y a news tout. Donc Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV pour avoir toutes les informations crédibles et fiables. Correcteur News avec Yemoko Rachou. Rachou, la caramel, check.